bonjour, ça dépend, il y a air besoin de biso na tolobe la vie. Ouais, ça dit si tu mounene kuna na plus précisément à Paris. Lelo, il faut l'intervention moko ya muke, mais koloba makambo ya motuya. Na pesi mbote na ngana patron ya tolobe la vie, Papi Djene. Na kamwe makambo ko Kabila linga mboka. Azape na volonté wana te. Azape na makoki ya kobongisa mboka te pour kobongisa mboka eza likambo ya mbongo te, eza likambo ya motema. Tolandaki biso nyonso mikolo leki makambo lekaki ete gouvernement ya Congo Kinshasa bandimi ko organiser funérailles ya papa na biso énergie donc ya taxi. Mais il y a même les locaux na su information ya si gouvernement ya Congo balobi baza na mbongo te ya ko organiser funérailles. Pourtant bavandaki na abe Mulumba leki ki ya papa na biso Etienne Tshisekedi Mulumba bavandaki pena quelques membres ya IDPS pendant 2 jours. Après, il faut que la résistance soit privée dans le télé. Alors, il va passer à la bonne qui a organisé ma funéraille. Il y a ma campagne seule. Pour la ligne, mon thème m'a fait pour y pas Kabila. Hitler a fait cas Kabila, il va y avoir. Batamité m'a fait pour faire caca. Il besoin de ma vision, c'est que l'homme pourra s'aimer, il le moissonnera. Il y a mon Nzambe à la kate. Biso ba na kito le ba so pembe azala kambokate. Na uti mbujimai papi yoko zoti ba image ya bano ba sote ya wana na filmati on mbujimai na mbujimai souffrance des herbes satanate la répétition pédagogique souffrance des herbes satanate la mise na gai plus de 70 enfants sont morts plus de 40 millions mais Kabila kangi de misu azoli la 3e mandat pour la constitution pour yako mais ça abisi mwana boka président Moïse Katumbi oyazali kokambi ensemble pour le changement alobi ngai na betito lote mena ndimi ko organiser funérailles ya président Etienne Tshisekedi wa Mulumba père de la démocratie moko mona ba combattant monsieur bazoka na koloba ka kutu moi ba comme le kola ba kolabo ba comme le kola ba kia ba kabiliste mais baza combattant ba comme kabiliste Moïse Katumbi non même la Bible le dit encore il est sur le baki sur continue que bon dimanche na misala bon si qu'on n'est pas boy et nous va ba boy dans ko bisambo volonté on est saté mais le président Moïse Katumbi a dit non papa Etienne Tshisekedi da ko vana kana et encore ko vana kana pour na mort et pour la Bruxelles ngana ndimi ko taba moyen ngamba pesa ba makoki na za pe mbuto na za dans la libéralité papa Etienne Tshisekedi Mulumba ko vanda boyete na mort tout ce ko vanda boyete inane soki to mo ke na combien de mois après alors botika motema mabe botika jalousie botika haine président Moïse Katumbi Diabo est présent ensemble pour le changement antimi au nous autres la papa na biso ko zongi sama na Kinshasa peut organiser ma funérailles au moment de ce bataille qui a fait perdre on ne va pas compliquer politique à bloc voilà congolais ennemi à Congo les Congo il y a congolais à congolais mutema mabe politique ya Congo président Moïse Katumbi Diabo ko to fana nae alibita ko postulé na o nzamba pesi na ngai na ngai ka photo na sali ba ici na ngai na sali ba business na ngai pour entrepreneur munene afanya ba Ibrahim mo Ibrahim basali makamuna ba on photo mais comme il a l'amour de la patrie c'est un patriote ali mboka na ye Congo asali misala et mon ami na Congo mais le comme on a andimi ko organiser funérailles à papa Etienne Tshisekedi des la terre il a $100,000 terre il a $200,000 terre mais président Moïse Katumbi azobimisa kaka boye atabino moko bana baraki atabino moko ba congolais atabino moko na ba province nyonso
rien, 100 000 dollars, 200 000, à ça, le président d'Afrique, il va payer étranger pour Baboya, le ministre de Baboya, va loger Bango, va faire le Makambounio Sowana, le président Mouskatumbi Nzamba Kambola. Vraiment, aux alliés, au Lubana Congo, Bazoluka. Toboyi Moutoumoko a commis le président, payé ça, c'est à Foufa, a bombé à Moussous Koboma et Foukoma. Congolais, Congolaises, Congolais et Congolais, le père de la Renaissance, il y a beaucoup de président Mouskatumbi Tchabo, Animi, Kozon Bissako, à peu près, Tshisekedi à Kinshasa, peut organiser la funéraille. Yazali, Otozo Benga, le poto architecte et social. Azali, Otozo Benga, le poto, les réalisateurs des rêves des Congolais, Andimi Naye, pour organiser Oba Bengi, funérailles à Papa Etienne Tshisekedi. Tout le monde peut passer dans la cour qui n'a pas une semaine de 1000 dollars pour faire ça l'été. Attendez, nous allons faire des funérailles à Papa Etienne Tshisekedi. Pas que nous recevons un membre de presse pour cotiser. Nous allons la concrète, le bien. Famille, nous sommes beaucoup cotisés. Et ça, c'est comme il y a le gouvernement. Papa Etienne Tshisekedi a dit, premier ministre de la Terre Mobutu. Beaucoup de à côté. Premier docteur Antoine à Congo, en 1961. Mais n'est-ce Kabila Zane Congolais, Kabila Zane Moutema Mabe, Bakabiliste, Bazabalimila, Bamombo Kati, Baoutika, Bakolinambo Kati, Baboy, Bakanisa, Baousimbisa, IDPS touche, Bakanisa, Baousimbisa famille, Papa Etienne Tshisekedi touche, Bakanisa, Baousimbisa peuple congolais touche. Mais ils ont candé Moïse, Oya Misaki, Bana Israël, Égypte, Bana Congo, Moukako Sabinote. Tous en abisso dans Moutoumousou de Oyo, à côté de Malelo, pour être Congo et c'est quoi. Tous en abisso dans Moutoumousou de Oyo, Lelo, à Koki, Kocha, Mayele, Boania, Namisolu Naye, Naba relation Naye pour Congo et Bonga. Moutonga Zaraka Moko, Moïse Katumbi Tchafoya. Bana Congo, Totelema, tous Sangana, Demna Lingombo ensemble. Ata oza na parti politique mususu oye tosangani na lingomba ensemble to soutenir président Moïse Katumbi Tchapwe andimi kozongisa nzota Papa Etienne Tshisekedi na Kinshasa andimi na mbongo na ye ya poche na ye pona kosala pa lobengi ba funérailles ya Papa Etienne Tshisekedi akunda ye avec honneur. Alors, la scène n'a pas de Congo, on a été à ma paix. Bisu sont été à ma paix. On va aller à ma paix, on a été à ma paix. Tout ça, chaque chose a son temps. Tango le symbolise Katumbi Tchapwe. Continue ça plus de 200 000 dollars, plus de 300 000, même 1 million de dollars pour nous organiser funérailles dans la Isa Black. Mais il y a un demi en mot pour organiser funérailles. C'est d'abord qu'on zongue ça nous autres, papa. Qu'on soit avion beaucoup privé. Kokota sa famille, kokota sa délégation, il y a gouvernement, kokota sa délégation, il y a IDPS, kokota sa délégation, il y a famille. Kodou ça va à Kinshasa. 2 jours, qu'on a fait la funéraille, dans des monangailles. Nous avons beaucoup moko, on a battu les nous avons passé la Venezuela, bah tout ça indiqué. Pour quand on a Israël, l'Égypte a utilisé Moïse. Pour quand on a Burkina a utilisé Yesu. Pour David, pour Goliath, a utilisé David, le Lonza a utilisé Moïse Katumbi Tchapwe, Longonia, le père de la renaissance de notre pays. Longonia, l'architecte social Yamboka Nabiso. Longonia, na mwana mboka Moïse Katumbi Tchapwe, Congolais, d'origine, nous avons sa communauté, pour l'on l'a mis à ma paix. Candidat Moussou pour rejoindre le président Moïse Katumbi, pour ça la consensus a postulé élection à Kabila Zana de fait Azo Barba. Azo Barba, pour ça la candidat Nyonso Kabila Azo Barba comme Moïse Katumbi Tchapwe. Papa Etienne Tshisekedi, tu reconnais avec honneur avec Moïse Katumbi Tchapwe. A Tiembon, on a un enjeu. Na réalité, na déranger, pas pitié. Attends. Na mutuka na ya côté gauche droite na bambouteillage kwa ko makaka na un retardif tout ça na loko pour que monique ça linga passe na vida pour la rater comment faire il y a démocratie yo étranger yo mopaya
oboyi bafunde na mboka na ye mais akofundama po mbongo ezali bible même elobi l'argent répond à tout. Président Moïse Katumbi apart mayele na bwani ya nzambe apesa ye nzambe apesa ye don ya libéralité ya kokaba. C'est un homme généreux, c'est un homme architecte social. Merci bana Congo mutu alembate biso nyonso ensemble elongo na président Moïse Katumbi totyai maboko asikola mboka opesa ya kokufa. Le père de la Renaissance, c'est le président Moïse Katumbi Tshabo. Merci beaucoup pour la disponibilité dans le Papi Djene. Merci vraiment à Mingi Papi Djene, tout le Bélafi, tout le Béla RDC, tout le Béla Afrique, tout le Béla Moufili Mobimba. Merci vraiment Papi Djene pour la disponibilité. Nous avons 23 heures passées. Mais pour l'amour du Congo, tout le monde de côté. Pour l'amour du Congo, tout le monde de merci beaucoup Papi Djene. Dans la na uti Kinshasa, pardon, na uti Mbujimayi. Dans la Yindi, Maya mystique, na Kotaki, na système, na Bimi, plus de 40 000 enfants dans notre pays. Na liste n'a plus de 70, na Koufi na Nini, malnutrition, Nzala, dans sa maladie. Mais na l'option ébolée du côté pour là. Mais basons dans sa makaka, chaque jour en son temps. Quand on a vu dans aucun déconquis, quand la présidente Moïse Katumbi, là ensemble, na bande de combat de changement et conquis. Alors, nous sommes à jouer ici, et bonga, corruption, et vous arrêtez. Sauf qu'à jouer bonga, Makambouya, trafic d'influence, et vous arrêtez. Alors, il y a Mouyani Bosso, restauration, et il y a un bon cannabis. Merci beaucoup, Papi Djene. Ouais, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais il n'y a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, oui, mal Lyon. On ne peut pas Bisso na Bisso, c'est quoi Lyon? T'as pas tout ça. T'as la Bella bateau. T'as la Benji, t'as la mère Aleki, t'as la Bisso de Diallo, t'as la Belle. Bah ouais, ça va te phénomène, bah tu m'as bah tu es mouchina, donc toi bah tu belle, bah d'achelo. On est ensemble quoi. Ici chez Bisso la Bisso. Donc on met là bien, collé à bien, bah tu es capable de africain. Dans ce moyen, bilo africain, au Zuma il y a pépélé, na pripé, il y a rien qui c'est. Ici c'est Sims Bisso la Bisso, donc tout ça passe bien. Salut, bon, tout ça n'est pas la Bisso la Bisso. Mais sur la Bisso, chaque jour, il y aura un peu la Bisso. Si vous avez un awaté, c'est pour la Tarabisca, voilà mon combat. Le barama met la caca, balai la caca. Donc tout ça la caca. Ah, on y a bio. Nous sommes Nzombo, Pondu, Ngai Ngai, Mungusu, Likapu, Nandagala. Sur le mot, on a Bisso na Bisso. Nantafu vraiment. Le colopère sombre et la Awa. Donc nous sommes à Bisso au Kutamo, à la Bisso na Bisso, bilingue chez Sims, Bisso na Bisso. Il y a un bilingue. Ah, nous sommes. Molia kitoko, molia kitoko, toujours Bisso na Bisso. Bisso na Bisso. Le vebino tout. Mokonde Konabino, Sims, Francis Diamana, Bisso na Bisso, Ndamokoye. Toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon komi na biso te en tout cas faut ça l'effort prochainement soki ekomi faut koma awa po awa biloko ya mboka ezangaka te donc chaque semaine tozwaka vraiment barivage bambisi baproduit biloko vraiment ya mboka awa ezangaka te toyebisaki bino nzambe aza malamu 10 ans ekoki mwana koli talaka à 10 ans. Donc voilà. Donc awa, c'est ce qui bino koyeba kosola, kosala bien na batu. Biso na biso marketing. Oyebi kaka banda to banda ti lelo marketing. Makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud. Donc boya ebele to mema mosala oyo ekende liboso. Ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.